Leandre Mobidi Ariete Wamu Moninga Masamba Mbote na bino bandeko balandi, en tout cas émission na bino bolinga mingi chronique des stars na biko boze belé hein na banda kuna bino bozelaka émission na bino na chaîne kaka moko hein Congo Suisse Télévision hein y a les boss John Simao en tout cas bambote belé bisiko zali na sepeli mingi lelo ko pesa bino émission ya lelo ba message ezebele boyebsenga bobi Mariana Boni mambo Kinshasa, Kinshasa. Merci beaucoup Nabino, je suis votre humble serviteur Kendall Mariana Tabou. En tout cas, avant de continuer na sujet na biso ya lelo, na pesi mbote, na bana poto, na pesi mbote, na les boss na biso John Sima otalaka kayo mo na poto a solo, na pesi mbote na batu balinganga, ba gros bisous na bino na pesi bino bambote. En tout cas, le Tozan invité Nabiso, c'est un grand réalisateur Nakata Bakino, réalisateur à solo. Ouais, réalisateur à solo. En tout cas, sans plus tarder, Napesi Mbote na réalisateur Nabiso. Bonjour réalisateur. Bonjour madame Nakota Ngawakombonyo Sonatena Sukakana Mukuse Tabou. Bonjour. Ok, papa réalisateur Nabiso, yebisana biso kombo na yo. Hein? Kombo no nani, osala kawapi, yebisana bana poto bana kin baeba. Kombo nanga eza Eric Monstre, peut-être bato batikala ko zwata ko tala Eric Monstre te oyo kaka ba boka Eric Monstre yeyo. Kombo nanga Eric Monstre. Nazali réalisateur na Congo Suisse Télévision Vérité Universelle TV. Et pas mon boss John Simao. Na mama Misha mwana poto solo motema mama Misha alobi mama Micheline wana motema na papa talaka nde basangana déjà basala déjà bombe koya noku na loengete parce que Congo Suisse nde makambo vérité universelle nde makambo quoi. Donc merci beaucoup. OK. Alors lelo bana poto bana kinto lo belaka sujet moko ezo cartonner mikolo. Sujet nini? Matanga ya papa na biso papa Lutumba to leli mingi papa na biso akufi hein matanga esali carton bala pote belé baleli babi Mariana moi to yezate ba misupe ba yaki pe belé pona mona pe bala pote belé mais ba o ba yaki te quand même bon mona ki na Congo Suisse Télévision de tozela bino ba image en tout cas les cas est bien mais elo moka na yoki balobi te mais lobami musicien moka na kata ba musicien na biso ya Congo alobio na matanga wana ba chroniqueuse ba journaliste ba kutia makolote musicien monani hein totuna no papa réalisateur na biso po yenda yebi pena masolo yende mtayaki na masolo po azalaki hein po ngape na okaki mais talaraka papa yebza biso na ezaki na onani bon maman nakoloba bo ezana no de ena no ezana no soni makasi tikana na yebisa bandeko na biso ke ezana no soni penza na koloba lisusu oyo loba nango mwati nzambe odile manzaka keno bako pota biso buzoba na ndenga mabe mais tozaka wana tozolenda mais eza grand soni pona mboka na biso parce que t'honorer le tumbate t'honorer le tumba zaki mutu moko boye tokolela ye bandenga wana te lelo oyo tozoloba boye okobosa na jamais de oko manquer ba chroniqueuse ya ni na presse en ligne te on a peine fo na ebiso en vérité pourquoi na lo babongo moi lelo ataba konza mboka lelo ebele ozo comprendre ba eba na pona presse en ligne wana faut chango na mutu na monde aller comme ligne ozo comprendre ça internet m'a plein mais comment fait-il que non omoni na katu eloko morote eloko na toyoka kyango ozo mona mais ça la ebiso passe omoni basala ke eloko na po nini po biso to geraka ba chroniqueur na ba chroniqueuse ebele ba internet. Vous comprenez? Si quand on va lobby et loko on n'est pas maman na biso, na pesa respect mingi, na pesa que respect mingi. En tout cas, za mère nanga parce que ngape na za muto ba côté wana, na ndenga mukete, mère moi wabuni par rapport webi chiluba. Ah chiluba moi maman chala mwana moi et donc voilà. Mais nanga compléter ka eloko moko eloko mère aloba ki wana eza lokola bando plinga pelisa moto. Pour battre baloba keno bana wana internet basaka ba impoli mais or que bazana ba impoli te o bana wana ba internet ba manka ka batu ono te ba manka
bafandi na bango basali na bango eloko te mais yo okati no kiboma mana yo olingo kota no mamba bana wana osomona mama chala mwana za mama moko boye toyeba elelo te toyeba ekala même le tumba ko tuye moko alebi ke no faut pesa presse na no respect ah oui oso comprendre le tumba papa le tumba nda za wana ti adaya jamais nga kenda combien de fois pas vélo wana pas vélo wana na kenda combien de fois nga na ba mission moko bele ba kotangi pas vélo wana na ko chance na zo chance avant na vélo wana boye. mais siko namoni invité na biso aza na kanda mabe eloko wana pe biso ba chroniqueuse toyokaki yango bato ebele bayokaki yango esala bango pasi mpo nini mama chala mwana alobi kake baya te mais biso pe ba chroniqueur akini ya YouTube bino nyonso ka nde boyebi na pesi bino bambote tozaka pe teti ya nyama tokendeka po papa Lutumba papa na biso aza koko na biso tokoka jamais komanke tomoni aza na kanda sko expliquer biso nanu tango bokomaki kuna po ya lobeke boya te est-ce que azwaki ba abenganaki bino to esele no ndeni beta no bana poto liso baye yake no bengana biso machala mwana ndena na mboko oyo toke na epato zonge pai ake no bengana biso ya sanani azaki ni membre ya organisation ni membre ya famille ni nani a eloko te asa eloko te yake no bengana ba ake benga biso ko tute po biso tuza biso ba dans l'ombre biso to bimana biso te bino ba chroniquer zake bengana bino ye nani c'est que to sala ke lo moko sepele na ngota avant matanga ni problème na zolo ba isa que il faut pas comprendre eloko moko o moni musala bino bo sala ka bato belé ba mona ka bino nde bo sala ka musala moko ya nye tika na lo ba bo eskize nga pona nini mona busala mo buzoba osomona OK za buzoba te za pona bino bozo bunda pona actualité bochaka vala donc ekota bato pe bazali bana mboka ba profiter batala ngo pe osomona mais bato mususu bazongo en tout cas na sepelaki na eloko moko vie na nga Zak la lobaki alobi nalandaki na émission moko bo na télévision mais na tanga kombo chaîne te alobaki eloko moko alobi abi internet ezaka nango bien mais ezaka nango pe mabe vie koto na pe sur réseau par rapport à nini par rapport à titre au moins ezaka rinda alobi au moins na osali eloko mususu mais au titre eloko mususu oso comprendre osali eloko mususu au titre eloko mususu au moins ni muto maele alobi bongo bazakle ba fe nanga bazakle ba fe nanga ba problème kendi bango nde ba vanda isaki masolo ba yebaki bazaki pena na source masolo organisation soki problème lobaki ke non tongi ko mona ba journaliste internet te ozomona atonga to mituna pona nini parce que il est pas acquis en tout cas papa Paulin Mukendi bambo tebele bisco zali au soutenir vraiment famille papa Lutumba honorer bokundi en tout cas avec honneur ça s'est bien passé en tout cas donc yende quand même azaki na mo adi voilà donc mutoko la Paulin Mukendi yende azaki cordon matanga wana ozo comprendre ndenga mabete bato balinga kibalo ba pona matanga wana isa par exemple ba Paulin Mukendi ba Zakari baba baswe osomona chala mwana ni na organisation azalaki te ni na mambo ya famille azalaki te osomona ni nene azalaki te siko yo lekika na TV olobika kenote to ingo mwana ba journaliste internet te na matanga papa Lutumba zaka na ebite soki ba mususu ezalaki na sesa ina le papa Lutumba to ebite oso comprendre la ya mwana omoni ya maka mususu toke ne pas tozonge pai osomona toke ne pas tozonge pai nazo ebiso nazo bandela lisusu chala mwana aza mère moko boye na ebité na ebiele lote aza mère moko azaka bien vous comprenez mère wana azaka ne makamone pe bien yo bika mère wana nda sala makambo wana na kata makambo belé na kata mboka na biso ba malu ba nini ba banze mususu titu vite lelo mwana banze mwana titu vite mwana banze mwana chilu basiko donc on sentit que non mère par rapport à se développer makambo ozomona lelo ba mère bafandisa masolo ba mère bakomi na taille moko boye oyo akola kisata mupenda pamba te o comprendre bakoma ba mère bafandisa makambo so tali net maman na biso miabel so tali est-ce que mère wana kosa lelo pina mère wana kolata jipe kata na botina mupende eza impossible ba maman chala mwana wana bilo wakala ozomona
Chalamona toyebaki na makambo moko boy na ba histoire moko mais c'est le cas nango déjà. Et puis na kalapé maman Chalamona azé vraiment okota mamba ba chroniqueuse té. Pour abande vraiment yokana té. En tout cas maman Chalamona respect na yo bisko zali. Tobetara ma solo parce que le solo en cartonna qui vraiment na matanga papa Lutumba c'était vraiment grave parce que tout le monde est battu ba silika ki. Mais siko maman Chalamona sali wa lobaki nde sepélicité yango tozo lobelango. Donc na lingi o ming mère na bisko zali hein. Musicien nyonso ya Congo na lela bino fort talaka bino nde bosalaka mboke tomba nana bakiselo ko moko mama kozwa biso mabete ozomona parce que biso tovandaki na biso hein eza lokola mbwaka bakangaki na bango esinga azane na nzala mutu moko ayebi pete aki afongoli mbwaka esaki ayi toi pe azana rage voilà donc akomi kobima libanda komo swaswa bato ekomi problème biso tofingi mama te mère wana soki moto afingi lelo seke nanga mpe na kotelemela ngo ozomona tofingi mama Chalamona te tolobi kaka ke mama alobaki mabe abetaki libanda ozomona po lelo nakosa ote lelo eza internet ozo comprendre parce que lelo bato même na poto kuna mutu nyonso ozozo na tane so auti kayu na ye atie écran na ye po na poto kuna eza système moko te na biso folanda ba émission na téléphone ba kuna batala kango pina na ba écran ozo comprendre po kuna da poto développer biso fol ko tia méga bani tout ça donc bango ne ba faciliter biso mama mususu po batala ngo koto po bana posa actualité pe baza pe batu bana posa actualité baza pe ba congolais ozo mona po jamais okomona un Ghanéen ayebi lingala te akelanda makambo ezoleka na kati ya kina ya lingala pe en plus alandela ngoni atala nini omata ka vidéo mo ezala vidéo mo makasi action osomona donc c'est un peu alors eloko ngana koloba eza que mama Chalamona za mama na biso osomona mère eza makambo mususu kotaka mais eza makambo mususu soki omoni bato bazoloba mère tchanoka na se eloko ngana lobaki wana mère etiaki mama na panique ya kosakana te créaki mama na barankine ya kosakana te mère eloko na kosenga oyo ezaka keno tala nsima zonga mutu eloba ye moko tala kaka eloba bamusicien na biso ya Congo tala nsima zonga moto feregola en tout cas feregola kaka nde nabengaka vie nanga feregola Jésus de nuance en tout cas bambote bisika oza sujet na biso vraiment ezalaki yango mpo bato ebeye balobelaki yango mbutu pe bimaki pe na parler du peuple mais tokene na biso na kimia na kati pardon nazo bakisaka eloko moko bolimbis na bakisa eloko moko presse en ligne na monde bazo respecter ngote ozomona presse en ligne na no respect ezate siko bato sala ndenge po bando pesa biso respect to sala ndenge nini po ba okomona boye po bato même bato ba RTNC wana tokene kin 24 ono CCTV ono baza eloko te oui bako respecter biso ngai même na vanda na bureau na kosiote na vanda na bureau na zoka chaque jour appel alors activité zane bato ba chaîne ba télévision bazo benganga na zokabela bango ba image basala eloko te non mais ceux qui tobi que presse en ligne bazo respecter c'est faux parce que biso nde tozana makambu parce que presse en ligne des na makambu ceux qui lelo bana poto baeba actualité à Kinshasa et ça pour presse en ligne et ça donc voilà on est allé comme en tout cas au sambelate donc si j'ai l'habitude avec yango maman Chalamona alobaki mo ebele alobeli bana na yo na bocha makote mais to kendeka pour to rabateti to kompe na matanga les gars lango bien merci vraiment en tout cas na badnos ba organiser qui matanga wana les gars bien alors na sans plus tarder to comme na suka pe émission na biso alors na sepela qui vraiment les locaux ko partager les solo na bino bana poto bana kin en tout cas na sepela qui vraiment na pesi mbote mingi na superviseur na biso en tout cas papi le Congo talaka yo papa bana na pesi pe mbote talaka na pesi mbote na le président les boss na pesi mbote na poto mwana poto yo abe opéra ya solo na pesi mbote na Daniel Akani la sima kuna derrière la caméra na pesi mbote Daniel Akani derrière la caméra alors bien sûr on va rater pour la nitalaka oui on va rater moi libanga a boire appeler moi libanga Daniel Akani donc merci na Daniel wana pena mutunanga kati par rapport à masolo et bien mtavandi image par rapport à beauté monstre na pesi mbote na ma boss John Simao babo ya basamba bango banani balobi mo bale atai babi fe nanga so beti blouson de makambo bako saote po via vandi sa mikili ba ventir te donc na mama Micheline bazawana
wana ba boss nanga donc doublement na poto ko saba aventure te pour mettre John na lamba olali. Vous comprenez? Oye na elamba olali, oye na mbongo kutu okufi na okutu. E bongo so na makofi mama na ngai luka mboka na yo. Donc wana boss na nga papa na nga mondadi wana na chaka ye na kata mutema par rapport à ma mususu. Sans plus tarder na pesi mbote na nga na massa na nga Fiston Chimanga na Lille na France. Massa na nga Yannick Boyaka mwana salon propre balobi so la moki na tongo otelemika olingo kitakaka boyota la massa na nga Yannick Boyaka zawana lokolo toujours sika mama atami baleti akomoka tanga lisusu bato baza belé donc bato baza belé na pesi mbote na nga na superviseur papi le Congo sans plus tarder my wife moi sina nga na lingake mingi na kombo question mark. Voilà, merci. Donc merci beaucoup en tout cas ce côté les man invité Nabiso pour to silisa en tout cas Nazaki vraiment ne sengo ya ko partager na bino di solo o eleka ki na matanga papa Lutumba. Donc merci beaucoup na bana poto, merci na boss na ngana lingaka mingi John Sima o bambote ebele bisikoza e mona poto solo na linga yo mingi na pesi mbote na famille na ngai famille tabu na pesi mbote pour na linga bino pe mingi. Donc voilà, on a été invité à l'Obasuka, to libanga suka poto. Donc en tout cas mère et le beza na ngote na sepeli kande o yambinga na émission na yo eselinga ka bien. Loko na sengi kaka merci na maître John parce que oyebi que depuis na banda otambo na nga kin mobimba oyo dotolo baka Congo mobimba. Na kota na nga ba chaîne YouTube mais marambonga na mona aonde ya ngote. Na sérieux na zo biso po depuis na koti awa donataka na sengi bakata malili po na kokite. Na kokite na kokate makolo elenga misapi elenga. Donc merci à maître John boss John Simao en tout cas au vendisi makambo nzamba pambola nzamba batela oyo na mamisha apesa o mwa musolo mamba osala eza ebele maître John. Donc, à travers Bisso, à travers Daniel, à travers nga, à travers superviseur papi le Congo mamba bien ça. Donc merci. Nga libanga so moninga na zo boaka. Na boaka mutu musute à part maître John et c'est parce que yende mon daddy mon papa nyon so mon tour talaka le boss mutapé singa opportunité lelo Mariana Tabu boye bayepe na ba chaîne na YouTube bana poto baye ba Mariana Tabu seki. Donc voilà, merci beaucoup nazaki maman nesengo ko présenter une émission to monani lisusu à la prochaine occasion kaka na bangonga na bino même air bisous big up. Leandre Mobidi, Avia de Wamu, Masamba.